congofrance.com. Mutu oyo ake ko signer eloko wana ko ratifier document wana ya front commun pour la destruction du Congo ou front commun pour les Congolais corrompus, FCC. Aza d'abord un ancien ya Apareko. Donc Azaki en fonction Apareko. Non, Azalaki en fonction. Alongwa Apareko depuis mars 2013. Asala ya parti politique Kombo Nango Lisanga, dont Yimoko secrétaire général. Depuis 2000, il a tenu des propos pas propres à l'égard de notre chef. À l'égard non seulement de notre chef, à l'égard, il y a un mouvement politique, il y a Bissou. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Merci. Toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, c'est déjà votre émission Showtime avec Yannick Wenge, Moto Oatonda na Kibonzambe. En tout cas, Bisso, so Nzambete. Mais moi, trop comprenez vraiment tout ça. Partout dans le monde entier, tout ça la félicité. Nous sommes partout dans le monde entier pour nous mettre ma solo à Mboka. Parce que nous sommes des Congolais partout dans le monde. Il y a une émission, coin pour nous battre sur le monde entier. Mais émission, on a Showtime pour nous combattant, tout le baka ma solo à Mboka. Bisso, toujours résistant, Congolais, de te mettre ma solo. Par rapport à Mboka, Bisso, je suis aujourd'hui avec. Président Didier, papa m'a passé à benga bongo, papa m'a passé à moko et ba pareko, moko na kati ya apareko. Tu veux solo par rapport à l'actualité ya mboka na biso, ba opposant nyonso bandimi attachement na bandimi bas que élection avec Kabila, monsieur je peux ba boy, tu ebisi tu beta ensemble na monsieur peut tu beta solo ya ndenge to ba rumeur que non ngwanda lelo Apareko et sa dérive FCC où est dirigé par Joseph Kabila. Merci beaucoup les boss José Didi Dipouma. Merci beaucoup. Nabino tout botal biso Maman Adèle Yombo. Maman Adèle Yombo kalamingité na mboka oyo batupe ba zelaye makasi. Merci beaucoup encore na Papa Marcel Ngoy na Dallas, moté ma maman Mado, vous avez toujours branché votre la émission avec impact na idéologie couple amino qui tourne c'est pelango. Je suis avec Papa Didier président. Bonjour. Bonjour Ndego Mopanzi Sango. Faire double, santé. Santé, oui, ça va, tout va bien. Merci beaucoup. Le lot est bio moko, malgré batan moi ebele. Pour le ne sala batan ebele boye. Batu suba ole kabazolo ba mission, bazolo le kana mission. Ata la site na conférence karaté ba partout bazolo ba. Mais bino moi silence batan ebele boye zani. Tu as la silence tous les caca oyebi. Omoni ezandeti ndaku. Nakoki koyate soki na beti porte te. Sur la petite porte, on dit, oui, au fond, les gens à la côté. Yo peux me dire, so, boui. To fandi tozo solo la. Do, tu na ba, ninga na no pe mususu bayaka, to beta li solo, to solo la. Yo pou yi, talara, na respect au mingi tozo la, envers bino bapandi sango, notamment yo, pour ça, la ramsala, non seulement ça, superchérité, mais ça, réalité, na oloba. Au salam na état d'âme avec un sentiment tribal ou fanatisme au le belaralika munenge zali bon beti porte na kofungola na koloba soki likambo yo yelinga po tuna yo ki libanda balobi o lukanga o tuninga c'est ça toza la biso. Merci beaucoup. Boni sango ya Apareko zo vivre ni santé Apareko za comment Apareko toza en super forme yebika ka toza libanda toza bien, mais na motema toza la bien parce que biso ba congolais tokoki ko fanda éternellement libandati. C'est pour cela que nous continuons toujours à résister et en sorte que mboka ya biso eza na maboko ya bapaya eza likambo photo lobela rango parce que c'est une réalité. Ata ba mususu ba ko boya o bazo travailler en collaboration na bango na to benga ba collabo bazo retrouver Je voudrais tout simplement dire ceci. Tout le monde sait que l'Apareko n'a jamais été partisan des élections. C'est-à-dire quoi? L'élection dans le Kola, ils ont organisé par Bapaya, étrangers qui ne sont pas des Congolais. L'Apareko, ils ont la raconté. De deux, Moutou Oyo a signé et l'oko wana, ko ratifié document wana ya front commun pour la destruction du Congo ou front commun pour les Congolais corrompus, FCC. Aza d'abord un ancien ya Apareko. Donc Azaki
en fonction à Pareco. Non, 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 Azala qui en fonction. Alongwa à Pareco depuis mars 2013. Asala yaye parti politique Kombo Nango Lisanga, dont Yemoko secrétaire général. Depuis 2000, il a tenu des propos pas propres à l'égard de notre chef. À l'égard non seulement de notre chef, à l'égard, il y a mouvement politique, il y a Bissou, il y a résistance, il y a Pareco. Aloba d'ailleurs, Ngwanda Aza, dictateur, Bouyboua Lungwe, à ça les mouvements d'ailleurs. Mais à notre grande surprise, on le voit, na Kinshasa, pour un vrai résistant au Kinshasa. Ba membre Pareco, ba na Kinshasa, ba vivre dans la clandestinité. Parce que ce bazouye, ba kukangaete, ba bomara bango. On ne reconnaît pas le pouvoir au Izawana, moi, Tomi Benga va opposer Zate parce que ceux qui Tomi Benga va opposer, c'est qu'on reconnaît le pouvoir à Batouana. Or, ces gens-là, ce sont des étrangers. Ils font l'occupation dans notre pays. Ils font tout ce qu'ils font. Alors, c'est ce qui fait que Bisso Tuzarana Shema Wanati. Bisso Tuzara Maramuna Bisso, mais tu sais quoi? Ezaka comportement, mais diabolisation, bazan angoana. Moni ba multiplication ba parti politique ou non se basé ba dédoublement ba parti politique oh ba sali ba je ne voudrais pas citer ba parti parce que je ne suis pas membre ba ni non na mais boyoka qui peut donner l'information n'est ba dédoubler ba parti pour biso nous sommes déjà au courant qu'il y a quelqu'un et à mutona a sala déjà parti moko kaka kuna na Kinshasa ba sala parti moko ba bengi ngango Pareco mususu ba sali ba bengi ngango Pareco ozomona donc mouvement sala Pareco na boyebi bango te. Toye baba ngondenge nini mais toye baba ngoka kapa ezaka bato pouvoir basali c'est juste pour créer moi confusion ndenge zalaka kaka mais bayebi ke biso toza d'abord biso toza parti politique te. Nous sommes un mouvement de la résistance, un mouvement qui regroupe les individualités, les partis politiques, les associations ndenge zalaka kaka omoni biso toza na schéma wana te tokende sa biso ndako ya ngai mupaya kote lingai aboto linga mwasi ya baby selinga bilo nyonso après bengi singa na conseil de famille ngape na yena fandi te biso ta la bongo te alors batona ozoyoka bazolo bela ba makambo wana ba oloba na bango no ba koloba biso nous avons un chemin, nous avons une route à faire yango to benga kaka peuple congolais ayeba que la seule voie pour libérer ce pays là ce n'est que le soulèvement populaire. Les élections ne feront en aucun cas, n'ouvriront jamais la porte pour libérer Mbokawana. Merci beaucoup, Président Didier Metolo. On a moi, message au papi Tamba, à travers Olivier Mekabila, Yenda Komaki, à l'ubique, non? À Pareco, il y a président Honoré Ngwanda, ambassadeur na FCC. Ou on est vrai ou faux? Ce qui est vrai, tout est faux. Confirmer tout le ban, les camarades de connaissance, ou tamsusu à Zalaka, Naza Moutoumon, ou considérer Pareco, avec un message en tant que choquant qui est au gros ban n'abattoir. Ouais, c'est vrai, ça doit choquer par le fait que d'abord Moutongo Tangi Kombo, ni ba Congolais au bazar sérieux. La plupart des patriotes, que ce soit des patriotes, des résistants ou des combattants, ou des sérieux, ceux qui ont combo wana ya ou tangi wana ya. Voilà. Et bandagana c'est qui ça kanam. Comment est-ce que ça comment? Bon, talika combo ana suki ka wana c'est qui ça non. Ya wana auto luba wate. Mutu o ya kende ki ko signer na combo na ye Roland Mena. Alongwa à Pareco depuis mars 2013. J'insiste, mars 2013, à Sala Yaye Lingomba politique Kombo Nango Lisanga, dont il est secrétaire général jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Sikoyo, pourquoi pas que signer na Kombo ya parti politique na yete, mais que signer na Pareco? Pourquoi ça? C'est juste parce que mutu oh, obisu ki ba sombiyo. Ba kotindo ba bilo mususo salat. Alobi ke ye ba délégué ye auti à Pareco Paris. Or mutaza représentant urbain à Pareco Paris est Martin Sibou. Wazandeti représentant ngara zalaka représentant ya Johannesburg. Kuna ezali Martin Sibou. Martin Sibou est bien monté. A sali toute déclaration. Et puis d'ailleurs, nous avons réagi à travers notre vice-président ya Jovin. On a communiqué ba salaki ya kolobake une prétendue inculpation na biso na kate. Wana ya nango kaka juste pour koluka mouvement. Totunaki bango bon. Moutona qui kuna rôle nani a délégué parce que zalaka soki eza document moko officiel ba osala tant avant de signer il y avait des accords
Beaucoup ça la bacor, beaucoup signé. Nani a signé qui bacor wana. Parce qu'avant ba délégué ou soit le PNI le président national devrait signer, soit les 4 vice-présidents devraient signer et Nasuka Nyoso signature à secrétaire général et Patrick Lukika, il faut izala. Nous comprenons bien que bateau Tolubaka ce ne sont pas des Congolais, ce sont des occupants. Tokende ko sanganana bango biso bato za biso na schéma élection te. Tokende ko tokende signer na plateforme électorale ndeni. Ils ont encore kabalingi basala ba matsa ban cher moko boye ba lobela bango ba qui fasse l'actualité. Et za la ta bateau ku balinga ka pare côté na Kinshasa wana. Bazo sala ba émission ba bité botika pare ko za na makambo na te. Ils ont encore ka ko diaboliser parce qu'ils savent diaboliser. Mais pas quand ils savent que comme ils savent ils font cela, nous aussi nous savons diaboliser plus que eux. Donc je leur invite tout simplement à arrêter ce genre de sottises. Parce que la PARECO ne fera jamais partie intégrante dans une association dont les conducteurs de cette dite association soient un occupant. Ça jamais. Ça ne viendra jamais. Donc, Batika Babouzo, Bawana, Toza Kunate. Bisso, vraiment Toza Kunate. D'ailleurs, pour votre information, le lundi passé, il y a eu de nouvelles nominations sur la planète Terre. Il y a une question. N'habité, nomination tu salama na kati ya apareko na yebite oliko ko ba on a mis abatu tout ba tala biso na minute yo nani azana nani esalami à partir ya makambo wana mutwane ko s'adhérer na FCC yango nomination esalami to comment? Non, nomination esalami bongote. Biso tozalaka na ba mandat ya moko ya ba inane na 2 ans so ba nommer biso. La nomination est salemi na cadre était que pendant l'événement parce que pour nous c'est un non-événement. Oh nyoso alandaka likambu na sentiment tribal te ou fanatisme te ayebi atako lingaka na te moyebi ke bato yo bakotaka makambo wana te. To bandana no ata depuis makambo ya San Cité zala tozalaka kuna te. Ba négociation nyoso baluka ba accord oyo kaka biso kuna te. Pourquoi bino vous arrêtez? Vous arrêtez parce que likamunazolo bandeko na ngai yango yo. Mupaya akoki koya ko diriger ndako na ngai te. Le Congo c'est notre maison, c'est ma maison, c'est ta maison et yabe ndakuya ndeko yo azozwa bilili wana. Vous comprenez? Et zandeti to fandi boye yo bala nga famille na yote ni biologique ni na koloba régional. Na zape mutamboka mususu mena ye na kati ndaku na yo. Na zuna mwasi na yo na komi ko bimana ye. Na zu mwana no pe ya mwasi na komi susu ko sala na makamu. Après na zupe mwana no mususu na bomi ye yo zaka ka wana. Na suka na yebisi yo na kati ndaku na botolo ndaku ti. Na yebisi di yaka na no to solo na makambo ndaku a parce que nga c'est le nouveau chef de la maison. Yo pe oye ofandi tango ye nani aza bolole na bato na mibale. Merci Nadine répond. Bandeko boyo qui répond sango ezape malamu. Merci mingi. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Comprenez, je suis avec le président Didier ici en Afrique du Sud. Ah, ce que yo poste nomination yo kominane olongwe président okiti tone. Te na garder na ngaka ka position na ngai na tikali kaka représentant urbain à Johannesburg. Et d'ailleurs, je saisis de l'occasion pour présenter mes remerciements na hiérarchie na biso en commençant par le PNI Moko, na ba vice-président na biso et na secrétaire général Yende, c'est lui qui propose tout ça auprès du président national. Après le président national donne son accord. Merci na confiance au ba renouvelé par Ngai en tant que potina kamba Johannesburg comité urbain à Johannesburg. Na baiban sotozana bango na vice-président na ngai Léon Bomanga, secrétaire na biso zali Didier Sefou, secrétaire adjoint zali Donciel Itela et ba chargé à relations publiques zali Junior Mbelani, tozana ba conseiller spirituel na biso a mama Tepatondele, tozana ba conseiller politique na biso la vieux Florent Chitea. Donc l'ensemble de tous ces gens-là, conglomérat wana to sali, ezali à équipe et d'Arabie Soto kinde tout ça la musala ou ezate, eza musala mongo ya ki végétariati. Mais tout ça la rango pour le bien-être na biso ponto kinde liboso, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup président na c'est batu tout ça s'appelle na minute yo tout moni opposition endimi élection avec Kabila.
opposition, tout le monde est opposition, tête c'est opposition, réaction à Binizani par rapport à Ningibon accepter. Ndeko likambo tolobela kango omoni quelque part to kweyaka na incompréhension moko surtout sur le plan thématique parce que lorsque vous parlez de l'opposition c'est que ces gens-là ne reconnaissent pas que notre pays est occupé. Ozomono bazo kansake mwana ndeke wana obabengi na kombo na ye ya scène Joseph Kabila de son vrai nom Hippolyte Kanambe. Oui, c'est son nom de scène ndeti ngadiadia. Ngadiadia azana kombo na ye bien yebani mais na scène to yebaye kaka ngadiadia ngadios. Mais ça kombo na ite, ça kombo ne sera zo sala ba masolo wana kombo bande ko utiliser yango wana. Parce que Kanambe aza rwandais eyebani. Babotama mapasa soit-il na Jeannette. Mais somona ba mapasa babotama bisika mi balé différent. Oh, mapasa botami de place. Na manono, moko botami na ewa bora. Na ndenge nini? Ngape na papa mapasa te. Moi si abota sozo bota ko bote sika moko, ezate ka boti après bokena 300 km ke bimisa sozo mwana mususu. Oko kufate. Donc on a ba mensonge moko ba yela biso ba bilo mo abongo bala. Bien la Jeannette, ba mapasa na bango na Racine. Te boti ka bilo kwana. Pourquoi ndeti mukondina biso lancer bango défi? Ce qui aza mwana ya mama Sifa. Kasi ba sala test ADN. Pona ni ba sala ngote. Et là on va bilo balati sakaka bango totika. Donc batona ba kei ba rolo ba ke opposition na zonga la question na yo. Et eza mawa pe eza pasi. So na zolo beza mawa eza pasi parce que tantôt vous reconnaître que baza bapaya. Tant que vous reconnaître que baza bapaya. Après vous avez sous au non token élection. Élection on a nous organisons kaka mupaya wana. To yembaka nzembo na 2011 zongi sai na Rwanda, zongi sai na Rwanda. Yonde tiyoza congolais, ende ko wingi. Baka ndezongi sona mboko ya yote. Na ndenge ni. Alors, siko yango ne place photo kanisa siko bango bazo sakana badani. Bato bazo landa bango ne mutu bazo sakana bango. Parce que bon yembeli mutu na boyebi yemoko pe landa ki pe ba image moko eleki na boyi ndanga kotanga ba kombo parce que boyebi yango déjà on en a marre. Balobi na biso ke bato yo baza ba congolais te photo zongi ça y est parce que boyi bozo ke ne négocier to yebi bien. Azaros Ruberwa. Vous ne citez que celui-là. Il était un réfugié rwandais dans Lubumbashi. Azotang avec bourse des Nations Unies. Boyebi rwandais. Mais les lois qui commencent à niveau, à niveau présidence de la République, vice-président de la République. Et puis par Zawana, ministre du gouvernement. Bozo bon até bilo quoi non? Apparaît ko ebimisa enquête, il y a infiltration, surtout il y a armée. Ndenge bacha ba officier il y a armée nyonso bazakuna. Au bon ce sont des étrangers, bah rwandais. Ndeko susu le professeur Tchakoudi Yassous, Yassous balobé lango, batobele balobé lango. Pour natika kutu niveau ya biso ba congolais. Mais vous avez entendu un député européen ou alobela ba makamona nyusa alobi bena clair Kabila n'est pas un congolais. Ba kendeki ko zoyer kaka pona ni ndenge balakisa kopona na ndenge ya ko boma Laurent Désiré Kabila. Mais to fandi nien. To fandi nien banani babolole. Biso tango tozolo ba biso ndeto komi mabe. Biso tukiswa na kanto sangana kana bangote ba oba kino sangana bango na ba ibiza bani na ba yebani bangonde po bango ka mutu ba pretaki ba serment ke baza ba président mais kaka bango kaka mutu ba boya ki kondima ke kinganda gani kaka bango na ka mutu ba kei kunda ba ke senga no to sala négociation ba mutu wana a nommé mutu na biso mwana na biso soki premier ministre siko to kanisa congolais to kanisa nani to mitika na buzo ba boyi ba sakana kana biso te biso to boya de près ou de loin contact na batuana parce que ba belge ba tonda na ba yebi administration bien ba on ba coloniser biso oketa na ko consulter ba document ya makasi ma o ya kala o sa tali administration ya Congo o itangisa ba ethnie nyos za na Congo ethnie banyamulenge ezalaka te. Vous comprenez? Mais si vous avez des insensés comme certains de nos hommes, de nos frères congolais, qui commencent un peu à soutenir des choses pareilles, c'est là qu'il faudrait comprendre que nous avons un grand problème. Parce que, dit-on, et en économie de développement, le premier pas vers le développement, c'est le changement de mentalité. Tant que nous n'avons pas encore changé nos mentalités, nous irons toujours comme ça, na poto, na bateau, bakoya ko kosabiso, bakomema makambo ezanga tina, bazolo. Lelo ndeti boy, oyenda to fandi to solo to lobela likambango. Mais so hôtel ba makambo mususu zoleka ozotala penobi, mais bateau yo. Tozo comprendre.
mais mon sous c'est comme kaka tika na sala végétarien ba mona ngai ceux qui ba ya sombanga ba sombanga na zwambo ngai kutu boya na binote dede ba musu c'est comme kaka bon ba yeba po abano lingela ngo basi pour le coup la makama musique ekufa ba musu ba comme sala kaka qui végétarien abima mais le sens patriotique a nangote ndeko na biso elo moko tout le monde il y a pas longtemps vidéo moko boye bazo sakana na hymne national na biso c'est ça ya même mutu azo sala émission azo loba ah bon esali nini ata kuta yembi nango mabe esali nini non ba seka ba imi ono tuza awa na South Africa na mboko yu babengi azani po mboko vrai kombo na ngeza azani yo sakana na nzembo na bango hymne national ba bango sikileleli o sakana nango yemba ngo fu tala réaction ba sud-africaine ngeza bako bo mayomba la moko siko oya yo nzemba lokumu ya mboka na biso ba osaka ngo yo soke ndilo ba OK o lingolo ba o no eza nango elo mo eza ngatina non photo yeba ko recadrer makambo nous avons un problème sérieux na mboka na biso l'élection eza solution te photo luka par tous les moyens to créer ba moyen ou ba mouvement ou ezali que to longwa na bo wumbu wana biso na mouvement na biso apareko to pesa ki cette mesure po ba to mosusu ni tout ekala idée eza lisusu te. Ce que tout n'est bon, à part l'élection, tu as non, non, faut que tu aies élection. Donc, à réfléchir. Biso to lobi na bango, élection, ezate que non ndeko, wenge mutazo organizango to ndeko kasansa mutazo organizango to ndeko mususu ya Congolais azo organizango. Mais mutazo organizango eza mupaya o ayaki ko konza biso na mboka. A organiser l'élection te po apola atikelo esika. Yango wana foto za la mayele to bunda na senso ezali que to sala tolanda maye apareko apesaki apareko to pesaki cette mesure to senga ki na bao nyonso bazana ba parti politique ba cesser ba activité politique na bango officiel momentanément pe ba oyo bazana kata ba institution wana balongwa comme ça tika ndeti coquille vide to sanga na biso nyonso to sala o to bengi nete front commun pour le salut public. Pour te front commun pour le salut public, to meka ko encadrer population, to aider bango to kende na bango na soulèvement populaire. Ba o nyoso bazana kati ba institution, na ba parlement, na sénat tout comme chambre basse, ba o bazana gouvernement ba longwa. Au moins chose longoli on a substance on écolongola on substance sur le plan national et international, valeur ekozala soute. Alors to senga sikona ba service mususu ba mesure mususu ezali ke to senga ba service net armée police ba onyo so bazawana ba ya ba rejoindre population comme ça ba na sima population tout ça là o ba bengi soulèvement populaire et bien au moins ce sont des mesures obiso lo ba non ba to apariko bazana ba mesure moko belliqueuse ba nini ba te mais to sele ba mesure moko pacifique ba to bolongwe to zwinde tindakisa ya ndeko oyo ndeko mavinga o alongwe na seni akimi na seni a memi susu na nini na logiciel wana omoni alandi mesure to senga ki batutu babima ya bimi atika diso ko sala sabotage to zo senga bomoni teke déjà soki to sali yango biso nyoso ebele e ko sala kitoko non alobi au sala élection pour na obligation te pour na ba forcer to pays moko elo ya ko sala élection selon IEP a confirmer que élection e ko sala na décembre mon cher. Élection ekozalato et ekozalate eza biloko na bango. Donc c'est comme si tant aloba wana to alobango te. C'est comme si ozo bisangai na pona entre sida na cancer soki na kozwa nini. Eza eloko na bango bazokana ba préparaki na cadre wana. Ba préparaki yango pote bazala na position na batika la wana. Pour preuve, je voudrais dire une chose. Au moins en 2005 avant mandat officiel au bapesaki mona ndeke wana esila. Mon ndeko na banda osenga ba pese combien 3 ans. Or calculé 2016 plus 3 et ça combien 2019. Alors batwa baganga ki balobaki d'ailleurs surtout comme na décembre donc il pleuve qu'il neige à kokende batwana ka bataki sasa wana batu wana mutu baganga ki tokomi wana ono tokokende dialogue moko te kaka bango bakende po kendo wele ba pesa bango premier ministre Obiga boyebi nde sukelaki tozozongela kuna te mais toyeba ke tozana na bato oui bosali ba erreur ba mbeba oui bosali yango
boyebi ke muto yo a changé kana yete. Alors, changeons, biso to pesa ki ba mesure wana, to ko pesa ba mesure wana e ko matango mandat na bango officiel de sili o ba pesa ki. To moni ke opposition tout comme ce qui pouvoir o ba lobelaka eza nango susute. Boya to sangana to sa leloko. Mais nous sommes mal compris. Nous sommes mal compris. Bozo militaire kaka bo lobela be élection. L'élection, on a mis tout na question, tout ça là dans l'émission à Liboso na lobara na yo. Question na tunara. Élection en 2006, et puis ça biso tombali. 2011, et puis si biso ka la santé. 2000 ce qui 19 au sous yango sous tozo luka. Yango to mituna, ko ça la erreur mbala moko, yami balé on peut comprendre. Mais ce qui est commis 3. Et ça c'est erreur té. Et ça nature na yo ce qui est commis, ça nature no ya buzoba. Au mesani nango. Merci na ndenge o bakise lo quoi. Tu vois donc c'est dans ce sens. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs, comprenez vraiment, c'était ndenge to sola ka la mboka o to partout na Sarabino. Président, l'idée vers la fin, nous vers la fin de cette émission, message zanini, tout maloba pour la batunia so, congolais n'y sont à la biso, dans le monde entier, parce que nous avons appel à papa, mon avant dans la food décide, à ça na fond, na fin fond, à la bibiso, vieux, ça vini to vivre cabo, bateau boy ambe la biso, baloba toujours pour le peuple congolais télé, mais pour le peuple toujours en bourg la biso. Oui, message dans le sens que photos à la conscient d'abord. La situation ya mboka otoza dango parce que na koma omona ndeti le fait ya Rosbima libanda batu musuba koma omona on dirait eza lokumu d'abord eza lokumu te eloko fallait to kanisa omoni nzambe asala eloko na azarte akuna ngana yo tozala na Congo tobotama ba congolais pe apesa biso portion de terre oya biso ça signifie que eloko apesa biso wana photo salela yango tokoki kozela te ke non mboka esalela nga nini o biso tosala tolukana toyeba tosala nini mpona mboka wana ekende liboso tokoki kozela te ke tobimaka libi oui toza libanda bamosusu baokazaki eza balamu ndeti nga personnellement nanga leste parce que quelque part nakolinga ata mosusu nakokende kotala mboka nanga banini nakende mpena na basource oyo ya biso moko. Mais ah on a aucun détail, on a aucun débat, on n'a pas bapedi, on n'a pas bazulu, on n'a pas banani. Bazana bakoko na bango. Na yaki kaka awa na situation o esenga kena bimana zala, na bimana esengo na ngamo rote kinaya. D'où tous on a nos conscience ya mboka na biso bandeko. Pour toyoka bandeko belé on sous tout ça la berère ya koloba. Ah non mboka ni makambo esimba te to tekango non, to bimisa ba parole moko mabe. C'est un pays prophétique mboka na biso. Eza mboka moko eza na mboka bilaka. Photo ye bayango mboka wana balobela ngo kututi na Bible un pays après l'Éthiopie et tonda na ba rivière ebele ba mai ebele c'est notre pays et to lelo te za ba appareil to utiliser bilo nyo sezo bo mengwana nyo sezo tipa na biso alors to zala na moi conscience wana to yeba ke mboka eza ya biso tokoki ko bimaka pamba te soki tozui détermination ke to bongisa ya biso. Parce que kozala libanda, to kozala toujours malmené. Mais to bimi libanda to kozwa mayele. Mayele o to zui, ezande ti simo kimbango ninga loba, bana na ngao ba bima libanda ba kozonga. Kozonga yango to zozonga eza d'abord na maloba. Ko sensibiliser bato, to informer bato. Sko to mobiliser bato siko poto telema, to longola bato wana to koke na ba kolongola bato wana na ba élection te. Kabila n'est pas un Congolais d'ailleurs ce nom là eza kombo na été. Bandeko. Pona suki sali kambuyu. Mboka na biso ndire to komaka na mémoire courte mingi. Tala batu oyo basalaki événement o ezalike ya koboma biso na biso bandeko. Bake travailler na ba occupant. Mais bazongi. Tozunde tika ya ndeko Kyungwa kumwanza. Lelo c'est celui-là qui soutient maintenant ceux qui Zambia wana mususu. Moïse Katumbi. Mais Bakium wana ba boma bandeko na biso ba Kasai le cimetière le plus long na kati ya Congo wana e bandi Lubumbashi ti Kasai. L'auteur c'est lui. Mais batu bozoli ngaka boyo ka makambu soki baba wana zoloba. Soto kende kaka to landa o ba élection. Qu'est-ce que les élections ne peuvent rien nous apporter. Ça nous devons mettre ça en tête parce que nous avons déjà deux conséquences. Il y a 2006 na 2011. Bemba gagnera en 2006. Yewana Susu, oh j'ai accepté l'inacceptable. Bemba gagnera en 2006.
2011 susu papa wa otaye kotika biso papa Titi a gagné ba lekaye d'élection ayebaka ke ba ko lekaye mais a prometa biso to sa ni to la pongia ba bébé to la mukana na pongi wana ba maloba mususu wa politique ezalaka bien te parce que en politique on ne se fait pas de cadeaux soko yoki muto abiki no carton rouge to ngato pesa to pesa lisusu te ce que azo pekisa bino ça ya pamba te il y a eu quelque chose en compensation de ça. Donc tout tika kolanda biloko wana so balali saka bino pongi ba bango ba sololi ba yo yebisa bino bola la pongi ale tiktino siko to continuer kola la pongi mboka na biso eza mboka ya mutu moko te mboka wana eza mboka ya wenge te mboka wana eza mboka ya Didier Bayunga te mboka wana eza mboka nde ya biso nyonso. Alors une petite moi batu moko ya mki ya un petit groupe moko bako sakana na millions de gens te na boui tozo conscience biso moko to lamuka ya wana nde zalaka message na biso to sengaka to lingaka te ke no ba omoni kutu na kata o e komaki ke no tozo zela Angola ayate ndeko avana si c'est loko yo exemple mo na opesa na 1959 le 4 janvier bakoko na biso tango ba telemaka ezalaka te ke Angola muto yaka ko aider biso pour échanger et bouleverser ka calcul nyonso ya communauté internationale alinga ka pesa biso indépendance en 1985 to na 90 to changer ka décision ya communauté internationale siko peto koki ko changer yango to kozela te ke Angola e ibaka pétrole na biso basali ba exploiter ka pétrole na biso wana na mwanda bazoni sango ye o ya komi président ya Angola wana tango ba botola biso ka yemba yende mutazalaka ministre de défense. Mais alors, si vous avez zelani, tant bagoya ba soda na maomusu bagoya ba kufa pamba, facture ba kopesa biso, ils viendront simplement pour nous luka ba intérêt na biso. To bunda biso na kati ya mboka. To sala partout les moyens pour dégager ces gens-là. To chama to ite to elikia na biso epa ya batu wana bango bazo sala ba calcul na bango po ba ya batika biso na position oyo tozali. Ce qui biso moko to télémité, ils a passé. Merci. Merci beaucoup. Moi, Mbote attend à 2 personnes. Mbote d'abord na ndeko bandeko banso balandi biso. Ndeko ba oyo ba soutenara biso ezala na coulisse. Ba to partageara la bango ba idéologie, Mbote pa ya producteur ya magamba minene wa ma musique surtout ya Nzambe. Ndeko Jibe Kasansa. Mbote na bayi banso balandaka o bazaka na ba amour ya mboka. Mbote na encadreur spirituel na ngai mama te patondele magi. Mbote na bayi banso oyo tozali na bango na kati ya résistance. Pe bakonzi na biso banso ya résistance. Na lingi kotanga kombo moko te mena bengi bino banso kaka. Totale la mboka. Parce que c'est la source. C'est la richesse tozana ngo kombo nango Congo. To batela yango. Ingeta. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W CongoFrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup. C'était votre émission Short Time avec Yannick Wenge Moto Oatona Kibonzambe Onataki na Sengo. Il y a Mapona Bino, président Didier ici en Afrique du Sud, Azara président. Il y a on a dit na Djobourg, na Johannesburg, puis à la kati ya Apareko, boki moi ba détail toujours. Merci beaucoup dans les big producteurs Makasi, oiseau produire ma musique ya Nzambe, producteur JB na Pession Mbote, sur place Olanda Bisso. Merci beaucoup dans le boss José Didi Pumba. Merci beaucoup encore papa Marcel Ngoy Moté, ma maman Mado couple moi Gitoko na Dallas. Merci beaucoup maman Adèle Yombo na Pession Mbote. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'abord Sani ndeko Didi Dipumba nalandaki makambo elekaki wana juste kana oye biso kaka vous en soutien na biso. Vous en soutien na biso kobanga te. Vous en soutien na biso. Merci. Merci beaucoup à Gilles Serron derrière la caméra. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Numéro na biso ngwana partout benga biso toya pour cette émission. Ah tout dem musika makasi musika makasi tika moi jobu OK. Peut-être nous sommes arrivés à la fin. Président de Rotelema. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Ciao.